Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que bien ça va bien, puisque ça va bien en Ngolo na Nzambe, Nzambe azobatela. Voilà la famille, lelo tolingi partager moi eloko mwa moke. Voilà, nalingi nalakisa bino comment nasokola mabumu na nga soki euti na ferme. Majorité na biso bien biso nyonso toyebi mabumu so euti na ferme ou bien na abattoir eyaka vraiment na salité nango. Eyaka na salité makasi. Awa deja tomoni deja nasokolaki yango ndambu après idée ye nalobi pourquoi pas na partager na bandeko po ekoza pe na bato mosusu basomba mabumu bongo bie balingaka kosomba me bazala bayebi te comment kosala mpona bamona yango eza vraiment difficile kosokola yango na sink na kati ya cuisine. Voilà awa deja nasokoli nalongoli bapotopoto wana nazwi mabumu na nga ntango eyaki naza na mesa na libanda natie nde bomona bacarton wana mpo ezala facile nazwi tio na connecte na pompe na bandi sikoyo parceke tio mai ebimaka na pression ezokitisa directement toyebi ke ezala vraimen na basalite ezalaka na bapelouse babiloko baliaka wana donc awa soki osombi mabumu na abattoir eyaka na salite nango nini babimi basokola yango te donc yo moko oya kosokola yango na ndako natie bacarton likolo ya mesa bongo nazwi tio nazotia ezoedenga basalite wana nyonso ezokita donc nde nalobi awa deja nasali presque vraiment nalongoli basalite ebele nde bomona kutu nakaboli yango deja na kati yango voilà wana ntango nasilisi kosukola yango bongo na libanda elongoli bapotopoto na mabele nyonso biso nyonso toyebi nde vraiment mabumu eyaka awa sikoyo nakoti nango na ndako mpona juste nalongola basalite oyo ya kati ya libumu wana bamafuta na babiloko moko ya bajaune jaune wana ezalaka mpona sikoyo ekoma prêt mpona kolamba yango donc eloko vraiment nalingi na partage na bandeko eza na moto mosusu alingaka mabumu me atrouva yango mpo toyebi ke mabumu surtout so eye na salite nango ezalaka vraiment mosala azotrouve difficile comment akosala mpona anettoye mabumu na ye donc soki oza na tio okozwa mabumu na yo oke nango kaka na libanda ozwi sikoyo otie pression wana ya mai oyo ezobima na tio ekopermettre ke salite vraiment wana na bazelo wana elongwa bien na mabumu na yo okozala vraiment na difficulté te voilà asiko nakoti nango na ndako mpona bando nettoye yango vike mpe malili eza makasi libanda nakokaki kosala te ke nalongola mpe na basalite oyo na libanda sikoyo nakoti nango na ndako na bandi kolongola basalite oyo ndenge toomona po mabumu na nga ezala vraiment prêt donc okosala boye soki oza na makasi neti nga boye nakaboli nasokolaki nalongoli bapotopoto babiloko wana nyonso après natiki ndambo wana ndambo oyo ezalaki nalingai nalamba yango yango wana vraiment nazosokola yango lisusu bien nalongola basalite ya kati mais soki mpoza na makasi na yo ekosombi babumu na yo ebele boye okozwa ntango osilisi kolongola bamabele wana na pression ya tio okoti nango na ndako onettoye deja ekomi nango prêt okati otie na bachasse otie na congélateur ekomi deja prêt soki olingi olamba kaka obimisi mbala moko olambi voilà la famille nde boomona na nettoye nazozwa temps na nga parceke mabumu mpe ezalaka soki onettoye yango bien te ezala vraiment bien te mpona kolia donc awa naozwa temps na nga nazonettoye naolongola mafuta mabumu oyo ezalaka eutaka directement na ferme sanki eleka na wenze awa na Angleterre ezalaka bien ezalaka goût mpenza mpona kolia omoni wana nyonso basalite oyo nalongoli mais le problème ezalaka kaka mosala epuis nde ezala boye soki onettoye yango bien te mabele na monoko epuis mabele wana vraiment esilisaka appétit donc eloko nango nazalaki nango besoin na partage na bandeko mosusu yango wana mpona esunga donc awa sikoyo nabandi kokata mabumu donc mpona esunga bandeko balingaka kolia mabumu me bamona yango difficile ya kosala awa sikoyo nalongoli basalite nyonso na yo otya mwa mungwa mwa vinaigre mpona
toyebi mpe eya juste question mabumu euti na ferme de eyaka na ncunga moko boye donc eyaka na ncunga wana mpenza ngai naosila donc naosalaki mpo ncunga wana elongwa donc nabandi sikoyo konettoye lisusu après avoir kotia munga na vinaigre nabandi so konettoye nazochange kaka bamai wana nazosokola yango très bien mpo ezala vraiment bien ntango tolia yango donc voilà bandeko awa tosuki awa tokutana na mbala ya nsima merci bye.